Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kakandenga na biloto solaka mikolo nyoso ne mission na biso. Nous voulons savoir mission rataka jamais nabanda kona bino pona nini nous voulons savoir émission ya catch congolais oyo bino babenga kindoki biso to benga bokoko ai naza wapi bandeko bino moko bozomona mikolo na bagi système balabala to pesa ka balabala mikongo mais ili oso ba émission na banda boete sana pesa ba basura chapelo kai na mwe loko bambote lokola viena nga Prosper Bakine mwana dalasi ya Tongo tel père tel fille Chanel Bakine Shadraki Ilombe Mobali Nzambe papa mapango Shadraki Ilombe Mobali Nzambe yawe yangoyo président Abdo Etima ai inalo banini président moko ya basakata moto ya batu oya pesa ka atalaka te alobi champion lokale mingi ba lo banini otama makolo na kosomba eloko président Abdo Etima koto zali yango mon colonel Baramoto mon père motema ya mama Rite na bwaki ope libanga na bosante ko babongo viena nga Ribens ya yango na bande mission pa bino bako chapela kala baka mabanga mingi chapela na bande mission kasta ko banda ko soki na bosante ko baka na maluku na bwaka nani abesamas abesamas ya yango yo président Albertina abesamas ya yango na bande mission na bwa msuna sima ndenge na bwaki grâce ya winge mwasi kitoko na kanyoka grâce ya winge to bwaka te pani na bande mission mama na bwako na sima na ye wapi na ye na chango na ye ko luka nani bino moko bozo mona makambo nani wana maître bidi mutalanda ka batu abundisa ka batu aya ko beta batu azoka ba spire to baki sentir ya nini ya fataba maître bidi mboti champion local maître obi ke na se piano sute maître nini souci yo oye omoninga na osala émission nessa na baki mettre so na besoin mission na ya nego bengisio mais oyo kutu na se mission osali ba désordre et sali na bien te oh ya liboso na pointer na beskise na ba fan nanga olimisanga vraiment na mama mwele kaki na acte on a posaki ya désordre ya saki olimisanga vraiment na ra ya bino olimisanga saki bongo pamba te parce que na ki monter na bimaki na yene yolo et tout nanga na ozonga na moni champion local na mukongo kane na vandi boepo mikolo ya sala émission ka yango na ko biso na sana otalaka mikolo ye be émission ka boye nazo ya na moni eta na moni champion local ya na pesa ye mote na koma pembeni quelques mètres nazo mona ndoka mwana ngwana liwanza zo finga ninga mwana te maître liwanza yo champion quand même na pesa qualité na ye maître mais la champion maître azo finga nga nazo lo babena ya obetanga donc il a qui vient monter kota la yozoya pour pesa mutu mbote okuti yonde na kacha makambo wana yo moni mobulu wana vraiment eleka ki mais oyaki ba moko bete na simu kongo et fonction bon on a zo senga ba fan bolimbisanga on eloko wana sala ki bosepela na ngote na kozongela osima na pesa na mbote ska tete tout cas bonjour champion local na sapela malamu na ebite na loba nini dete bon comprendre to ana chango za ka bongo bon comprendre biso za ka bongo donc bon comprendre on ni bata ba kwiti ba za pemene biso na chango ya monta bata ba kwiti donc mais dete peut-être no lisero mketelo ba chango za ka boyi bon chango na biso yo yebi batu nyonso balobela yango baba kotoyo moi zone rouge tout ça bayebi pourquoi balobaka parce que batu baza turbulent bon pamba te pour la turbulence kaka te mais pour balingi be ba champion na bango yango ba hota l'émission à live c'est que batu nde ba komisa chango zone rouge ya batu ba kwiti bo bon peut-être bandenge yo moko o remarqué moi turbulence à batu yango et ça la rapongo émission biso te kama batu ba turbulence pas wana makaba ba tali biso te bon comprendre chango za la rabo biso bo comprendre to kolibo et to mesala bo mais to ba kolo na yango bomoni so na talia comprendre la champion se pelita walongo yango moni mo no pa ki akende na turbulence na kapela yo mto tinda ki bon en tout cas bidi sina esa ki nenga sa zo senti ya rola lisami sute bongo munina na ye mobali fa monela ke tina ba nifa bongo
yango tindiaki obeta ameta mosu abandoka sa bidibidi aza lokola yuma na ye sikoyo nakanisi ke acomprendre ke no bagarre wana ekozala mpena sérieux yo moko oconfirme ke soki liwanza ye abi bekomba na bilibidi bakobomia bino liwanza bilibidi te nakutu si na ndima yango ntongo parce que liwanza ayebi mpe mutu ye azoprovoke ye ayebi mpena bien asalaka magrimasi te ayebi ti ayebi tuna ye mokolo kozwa ye na émission loba dete mpena alobi ke oyebi masolo ya bidibidi oyebi azwa mpe baimage depuis pa ninja ayaka bagare oyo elingi ebundama pa ninja ye moko aliwanza moto areporta babaga mpe ete abangaka osikoto emewi ayaka te liwanza akimaka amena baorganisation pa ninja na peto congo badiscussion ebanda kuna ngai nayebi nga témoin ayanga mpena dete nazala témoin badiscussion ebanda ya makasi nakobeto parce que bamonaki sikisa bidibidi eleki bidibidi azwi senti abakisi bisu kanda omwani namonaka bilibili mpe abeta bato baspire ye babeta baspire peut-être bakendaki kozwa mwa lititi place bonga na kolinga lokola oza champion lokale maboko ya nzambe bagare oyo ezala mpo ozala témoin misu na yo mona oui je m'appelle maboko ya nzambe babi bagare oyo ezala nga mpe nalingaka bongo bagare ezala nayebi te mete bilibili nazongisi epa na yo dete no de alobi ke ye aconfirmaki oke no moto akoki kosaka no te lokola ozwi sentir wana dete na onda alobi nga mpe lengisi wana tuna lokola le simple journaliste ningina mete bilibidi sikoyo yo moko so batio na liwanza boye par rapport ndenge omonaki spire wana eze oresiste non mais na combat ye nako minimiser adversaire atravaillaki mpe atravaillaka nga mpe natravaillaka ava ya kobeta mutu nde avaya muna mutu tozalaka na babiloko mosusu il faut nayeba no ye saka na kobeta bakombo na ya bainternet banini omona faso ya bundelaka aetide nga azoyebi na ta ya koetide nga mais nazoyesa bino akobetama ndenge ozo bakobetama mete bilibidi ngai nayebi te estce komba ya bidibidi na liwanza yo ozo espere ke koza parce que ipare yo oza na producteur oza na sponsor na yo deja moko mais nayebi te toloba te soki ondimi ya ekozala nga na kobelela na tv bato babima batiela liwanza bongo eyindanga mamoko oza prêt naza prêt na tie senti nange eza mutuka yango wana na tie mutuka wana vendredi oyo bafani vendredi oyo nazoloba vendredi oyo kombe ezobanda na municipal na biso ya masina vendredi oyo epuis liwanza baye partout akoye atotie wana na remercier JM Production na président Géré bambote place ozali président na ngai lokola botieli biso organisation oyo liwanza kombe eza vendredi samedi na dimanche place na omwana aboma liwanza nde yango wana nayebaka liwanza so obetinga sentir eza mutuka oza image ya mutuka opetindela bamabona on a tieli kaka oyo balandaki bituma bamonaki yo na kaka wana okitaki na yango mpe nayaki nango so na micho liwanza sala effort ekoma ya yo sala effort mutuka nde ekoma ya yo betanga nayebi te wana sikoyo tozoloba wana ya miso bato nyonso de te bino bato botiaka baliste bakomba botela biso komba ya o bilibidi eki ngandi te bidibidi kaka na liwanza nde biso tobili oui mpo namoni mpe na programme bakomba wana eza mwa bajour ebele bidibidi kaka liwanza moto azwa anvie te edo na miniti oyo motu nyonso aza na mposa abunda na bidibidi soki mikabola ndeni seke vendredi aza na komba na motu mosusu ekozala programme samedi azala na komba na motu mosusu ye azela na tour ya suka dimanche bon ngai nayebi ke bino bozalaka ko azela to dimanche oyoka pour bopesi biso motu mosusu biso so bopesi biso motu mosusu tokoyoka te bamayoka pa tolingi kaka bidibidi na liwanza nayebi te mete liwanza bana kapela balobi oyo sentir afuataba mwa mbalela beti ospire okumbo lokwa soso nayebi te ozopesa bana ya kapela message nini bana kapela oyo ya bino maître bidibidi les techniciens du ring donc wana ezalaki balabala nayaki na façon mosusu ye mpe aki préparé na façon mosusu donc ye apréparaki apréparé mpo na nga heureusement kaka bino moko nde bokabolaki soki otikaki 2 minutes bonga bolobaka epuis akimaki mpe akimaki nga atikalaki wana atikalaki ye akimaki
donc ngai natikalaki na kapela ya déplacaki mais soki botikala na 2 minutes ongo ndima sikoyo kie bilibili mais lokola esi akendaki yango moyeka na bomaya moto nakei babetaki mwa kili bataka toyaki 2 personnes ngai nayebaki te naza na mutuka nazoya ta namoni bango na bi wana champion lokala wana apesa moto nakiti namoni bi oyo afinga nde ngai nakomoya siko mutu nazalaki na ye nakomea siko kobloke nga 2 mètres tika net tiaka na menase ya bloke nga bone ya kipindindi ebeti nakosike mingi te nakosike yango mingi te mpo image elakisa deja ntango ye azobloke nga nde eyemba moko abeti biso problème eza te nankese nakososala na ringi sikoyo nazotuna oyo ya samedi eza komba na yo na liwanza oyo tozozela to ya samedi eza avant coup vendredi eyaka liwanza te bana tiango koto mpe eza misusu ya bateti baza balanga na neti nani azoluka yo na baproblème bakomando oyo bazali komando lisusu komando basisazaka makasi makasi akosala ringi ne makambo bango bayebimaki ye bilibili toza na bango na tiango dete komba ya 6 na bilibili vraiment kutu baza ebele bazowela awa baliste mati banote donc ngam na oya bainvitation yango komando aza 6 aza 007 azali donc bakombo mosuku kutu na olingo tanga te mpo abando sila na nano na baoyo baza pressé aloka komando yatumdowa 007 pa hotel maloba na ngai soki moto asengi komba il faut baremercier il faut bapesa ye makambo azoluka nayebi te tokende vers faire émission na biso mais tosola malamu vraimen tuna question moko kote ya dete question moko esika ya maître bilibili dete combat ya vendredi samedi dimanche balobi eza a lever les rideaux ya combat oyo biso tozosela bilibili atiela biso ceinture producteur na ye atia mbongo liwanza pa ya na producteur na ye atia eloko ebongo totala nani akobeta me ngai na kosenga dete na komba wana bokotia biso na place moko ezala netre message nini oyopesa na bana tu ya ntango oyo bazozela komba ya bilibili contre liwanza. Merci. Nala kominimiser combat te ndenge olobi ke ba lever les rideaux bango nyonso baza mibali mais oya suka lokola alobaki trop des autres de une émission yango na kanda wana bilibili atie biloko nyonso wana anje atie na mutuka atie na ceinture les restes peso ba memaki yango bongo tolinga pe totiela bango mais bango baye quand même na fois normal bakomeli biso a respecter bakomi mukanda eye pa dete dete mutu na yo fandima bagarre mona mai pe aboyaka bagarre te biso kulo soko koti faut ndima ngo ko apena soko sengi komba il faut zwango bango eza te ke combat de filles eleki bobungite combat de filles elekaka te ata na sa mai to okende so lobi likolo na batole do combat tondi mais oningisa bandini wana ngala wabanga ngai nazozela nde liwana nayebi te dete wana tokozonga epai na mpona mambote toyepa mettre message ya suka bon message ya suka na bafan likolo na baye na loba tro te so nabeti liwanza te donc merci na spire opesa yo betaki nga na miso ya batu bana kapela na bazongisa bana kapela bazongisa keke mbote toshitele miso mbote bakatiere nyonso ya Tchangwa en particulier club nanga Fatika bambote ya danger pe famille na biso moko Chilumba bambote ebele bafanatiki nyonso ya bidibidi Sephora fanatiki makasi ya bidibidi na Lydia Mobimba baza derrière bidibidi bazozela toujours ba motivation na ye. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe te mettre bibidi quelques mbote pour la toshite de mission. Nga mbote za pena mingi benate na pesi collègue na ngai champion Lipasa parce que ba mbote ta zali on a champion na ngai na style fétis moi mais champion na style technique donc style classique ba mbote pa champion Lipasa zali bon retour aina ngola uti koya président Kabang inspecte bambote na place ozali ye pa uti Dubai uti kokita ala na kin awa atino mabanga le rabien ngokoma calme yaya onde bolos bambote na place ozali na pesi club na biso moko Vatican nouvelle regard bambote na pesi sport du Congo bambote sport ba club ebele ya Tchangwa bambote na bino mais c'est ça na mutema na bunda
Maître Ninja Sikatenda père nanga moko. Maître Ninja Sikatende omote na place ozali. Champion du Congo. Ba mote na place ozali. Ouais, le meneur du ring ba mote na place ozali. Bidi yo. Le meneur du ring Maître Sefi. Yama patate au mona. C'est que na ozala na yo karaté, na oya ozaba conseil. Yendo la sanga ndenga ko beta ka bat. Donc na oya na zu conseil na yena ring na oyo comme tuté. Merci na bino yango wana. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe nakomi Nansuka ya émission nanga. Kasi nakoshite boete soki natangi liste te est-ce kombo na yo ekoma makibandeko. Mingi venanga Prosper Bakine mwana dalasi ya Tango kasi Bwinete Lonzoka tel père tel fille Chanel Bakine nalobi mobali Nzambe nde nani ai mobali Nzambe Shadraki Lombe mutatonga mwana États-Unis ya Tongo Shadraki Lombe di nabwaki mon président Abdon Etina yao yango wana vraiment balobi mutu ya batu mutalobi champion local tous les basakata na sima na nga bakozwa mwa eloko président Abdon Etina en tout cas yao yango yo puis mutu ya Prosper Bakine président Abdon Etina ndenge moko na bi mon colonel Baramoto motema ya Mama Rit mon père ayi nabwaki vena nga Ribens Belengele na bosante bongo ko boka mama père semence na maluku yo yango père semence yo yango yo esala zuwa te makasi père semence nde na baki mama Cécile na maluku pe yo pe yango lisusu grâce à wing amida na bango tu ya kanyoka grâce à wing yo yango penda lo sako grâce à wing bambota na elamo pe mokolo kitoko pona yo ndenge moko Christelle Wing Arlene Mujinga na bosa te kobwaka Sharom Casino nini Lydia Lidi Sharom yende la patronne mupanzi ya masanga tomela yayo yango wana mwana ya papa apo Sharon mwana papa apo Casino Lydia Lidi mupanza masanga na maboko na ye kana suka mon pasteur Bon Malika berger Etienne Bokopolo Malili Bwele mon DG Titelion voix chérie Maria Ilunga moi c'est Ambiche voix chérie Maria Ilunga moi c'est Ambiche donc c'est maman Sephora na pese mbote maman Sephora yango wana moi ça me dit maman Sephora bolimbisa tu en plein air faut na boka batu nyonso sala bien bana tu ya chango en tout cas ya bino yango wana penza nazana bino longo na bozo to boka Miranda Joseph Waljoy aussi ka Benjamin Mosiboni et j'ai dit Mosiboni bien omoi mwana 12 ans na bangenge ya mikolo Charles Leke na bozo ente ko boka bongo vraiment Berlamine Kamba motema ya